Oui, répands ta puissance, Saint-Esprit. C'est poussé par toi que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Oui, esprit de force, esprit de Jésus, esprit de Christ. Tu es Dieu, Saint-Esprit. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Saint-Esprit. Le Dieu qui a gagné nos cœurs, le Dieu qui a gagné nos vies, c'est toi, Saint-Esprit.
Lisolo bonoko beta c'est là ce qui existe sur le béton libanda. To vana kimia boto si poto liboso mo kutra mo kanzo to pa ko molimo. Bozana se mo 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 nzambe. Amen. Munoko welo ba vérité le banzambe. Amen. Tama za obenga ntoma iroko to beti la Amen. 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 Wande fuya mulimo musana. Ifo ebiza kana mbuma na mulimo musana. Amen. 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 Donc ça sont muke. Ndamba zane mukete. Totali makomi musana, totali mina biso tu. Abato banda, totali ma bana zambe. Batangeli biso na makomi musana. Amen. Totali na mukara na Matthieu 19 et Matthieu 18, versets 19 à 20. Tout est mis par
Matthieu 18, 19, totali na kombo na Yesu. Matthieu 18, verset 19 à 20. Totali na kombo na Yesu. Amen. Lisusu nazali koloba na bino solo ete. Soko mibale na bino bakondima na kati na mokili mpo na eloko nini ekolomba bango, tata na ngai na likolo akosunga bango. Po ete wana mibale to misato bayangani mpo na kombo na ngai, ngai nazali kati na bango. Amen. Ya motu ezali ete tozala na Nzambe elongo. Tokangi miso na biso. Ozanzambe, 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 Nani liboso na peuple dans mon centre d'Israël. Il y a 3 mois où j'ai commencé. Parce que la présence à mon lit, mon ami, sur ma biso de manière que je suis. Pambola de manière que je suis. Na kombo na Yesu, na dégager tout ça, je suis en contrôle sur les ambitions de la biso. Saint-Esprit sur la biso, les informations de la biso. Que je suis en kombo na Yesu, na mon Dieu, na biso. Amen. Amen. Tu peux tenir ma main de femme. Amen. Amen. Mokozi. Yes. Si on a sapé comment on a vu nos pères. On est sur le banc, on a compris. Amen. 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 Mokozi. Yes. Tu as qu'on soit là le banc Nzambe, na épité sur qui se sont toujours allés. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a qu'on soit là lingala? Eh, biso se toujours allés. Amen. Interprète à terre. Oh, il y a qu'on les autres répéter. Tout le monde a Amen. Amen. Lelo ezali mokolo na nkolo mokolo monene na Nzambe na bomoi. Nde tozosola mpona ntina na baptême du feu ya molimo mosantu. Toza na baptême ndenge mibale. Baptême na mai mpona komema biso na ntina ya repentance to kokongola motema. Après baptême na mai kolave biso esala kobima na mai nde bakobonda siko na molimo mosantu oyo abengi te deuxième baptême ya moto. Amen. Yango nde ntina na yango mpona kofanda na moto mpona koprepare moto mpona ntina babengaka enlèvement. Ye nde mission na ye ezaka mpona komema mwasi ya libala oyo abengi épouse ya nkolo. Sa ye soki aza kati na yo te ekozala mpasi mpo te ozala live. Amen. Toza na elimo na molimo mosantu ya biloko mibale. Toza na elimo
na molimo mosantu. Babengi molimo mosantu. Amalongo les causes. Babengi elimu, babengi biso molimo. Donc elimu. Mais ye babengi yango molimo mosantu. Oh, molimo mosantu ezali nani? Ezali ka ye moko tata. Amen. Kuna saki na molimo na kokite pa na basakoli. Babengi ba prophète. Amona tolenge kotanga na ndeko za malamu te. Eko gérer stratégie, nda loka so ka molimo ni kona bilengi na mission nyoso. Njoko na mokili zaka batumi bale. Tuzalika na mwasi na moba. Tokome bile po parce que tozali multiplication. Ya rede zoka bilo mi bale, mwasi na moba. Ndia le tonti mobimba bo. Bato toni bile. Alaki na besoin molimo yoko bana likolo na mobali. Ndia kisi koyo molimo na ye likolo na bato nyoso to jusqu'au grâce abengi bingo molimo mosantu. Amen. Tina ne pona enlèvement pona le siko tina molimo mosantu. Alors ne pas ça na mot awa avant molimo mosantu au sika na mona yo et ça na boso fo mutu ami peto yeka mutanga za kusala bata ye wana zaki tata akitala tinzo kwa mwana kaka ye wana mwana wana akomi molimo mosantu. Ça doit comprendre tout ma question. Ye wana zaki tata. Abana utamu za balua era mibeko. Mose utamu ena Israeli wana tata. Akitita ngo ngoma tata te ayeko koma mwana ne babengi ye Emmanuel nzambi kati na bato. Amen. Amen. Le même kaka ye wana akufi asekwa komi molimo santo. Est-ce que vous avez dit? Amen. Tu as vu commis? Tu as vu que tu as molimo santo dans la nuit? Babi koza zaki tata nde molimo. Ya molimo efana na ba David. Ya molimo na ba Abraham. Ya molimo na ba Isaac. Ba Jérémie. Tu as vu Isaïe 11. Le verset 2. Avant de donner Isaïe 11, dans une 1 Samuel. 1 Samuel 16, le verset 1. Tous on est dans tata. Tant Saoul, après que tous en est dans le baki na ye, ceux qui ont commis au talinga. Au commis na dit que au talinga pour une explication. C'est un bien. Pour que nous comprenions que nous avons une explication. Si vous avez la Bible, au commis, au qui vous avez un arbre. Si vous avez un cas sur le temps, on a des versions. Tout le monde. 1 Samuel 1,16 au temps de 1 Samuel 16. 1. Yahweh alobaki na Samuel ete okolela pona Saul sino tango nini? Abi Saul, pas Samuel, amonaki na boza sur roi na Israël. Nzamba bina Saul, Samuel. Abi Samuel, ndenge ozo souci ozo lela. Butu na moi ikambo ya Saul. Amen. Amen. Nzamba bingai moko na boyi. Ngai moko na boyi. Ngai moko na boyi. Ete azala mokonzi ikolo na Israël ete. Ah. Abi ngamo na boyi azala mokonzi bozo Israël ete. Siko Samuel azoka ba asu mokonzi Israël ete. Mais marqué Saul azo yenga karo. Mais non on est que Saul ete. Molimo na Nzambe elongaki pa na Saul. Pano kopesa ke royauté azala makasi ezali molimo na Nzambe kati na ye. Yaki molimo santu yaki ne molimo. Amen. Amen. Molimo santu wana. Yango ne zaka na Saul. Posa la roi. Abi ngamo na lombe kati na ye. Mangelo Saul azo na roi. Alors dirige akushi na lote aka roi. Mais loko nezo lo kati na ye. Molimo na Nzambe